bandeko basi mpe mibali kati na nkolo napesi bino mbote kouta na kati ya motema na ngai na nkombo oyo ya motuya ya mosikoli na biso Yesu Kristo. Ntango ekei makasi mpe boyei na Yesu Kristo ekomi penza pembeni. Tozali kozongisa matondi na nkolo na manso nyonso oyo asali pe tozali lisusu kopesa ye matondi na ngolu oyo asali biso tokoka kosangana na oyo ye azali kosala sasa ipi. Yango ezali koleka na lolenge moko na libota na Israele na pe bikolo wana kolandana na oyo etali kobika na nzoto to pe kobika na molimo. Nyonso yango ezali koleka lolenge yango esakolami na ntina oyo etali ntango na suka oyo tozali kobika. Tokokende lelo kotalela makomi ndambu ya Biblia kasi oyo etondi na bozindo mingi. Bandeko balingami tososoli biso nyonso na oyo elekaki na ntina ya kopengwa ya moto. Ekelamu nyonso bato nyonso bango bakweyaki na se ya bokonzi ya Satana moyini. Nde tozali kozela nkolo na biso akoka konyata banguna na ye nyonso. Ye atia bango na se na makolo na ye mpo nete ye alongiaki bango. Tika ete nkolo asala biso ngolu na ntina ete tokoka kotalela ndambu ya makomi ya Biblia oyo ezali komema biso ntina ntango oyo nkolo akokota na bokonzi na ye lokola nkumu mpe na nzela na yango biso tokokunza na ye elongo. Kasi liboso na nyonso esengiki nkolo amema na malamu mingi lingomba na ye na pe Israel lokola yango elakamaki mpe lisusu yango esengami ekokisama. Biso pe tozali kopesa nkolo matondi na ntina ya bilembo nyonso ya ntango na suka. Tozali lisusu kozongisa matondi na nkolo lolenge oyo ya koyeba ete liboso ya bozongi ya Yesu Kristo nkolo na biso eyambi lingomba eyambi sango oyo ya suka kolandana na litinda ewuti na Nzambe. Pe biso tomemi yango etinda oyo solo na mokili mobimba kolandana mbula 60 mpe to pe mbula 10 koleka. Sasa ipi biso tozali kozela ke nkolo akoka kosukisa mosala na ye. Tozali kosenga bino bofungwama na liloba boyoka pe bondima na ntina ete nkolo akoka kolobela moko na moko. Na ntina ete nkolo alobela moko na moko. Ni sasa ipi tokosenga frère Bo akoka kotanga biso makomi mwanda. Tokotanga na mukanda ya Baroma chapitre 1 verset 1 à 2. Romains chapitre 1 1 à 2. Ngai Polo mosali ya Kristo Yesu natiamaki pembeni na nzela ya kobiangama na ntina ete
nazala ntoma mpo na komema sango ya lobiko na Nzambe oyo elakamaki wuta kala kowuta na Nzambe na nzela ya basakoli na ye kati na makomi ya bule. Na yango tozali koloba lisusu amen, kobiangama kowuta mbala moko na Nzambe mpo na koteya oyo Nzambe asalaki mpe ye atatolaki yango likala na nzela ya basakoli, yango esengamaki ekokisama nde yango ekokisamaki lolenge wana oyo ezali kolakisa nyonso kobanda na mbotama ya mosikoli ti na bomemi na lingomba na suka ti na konetolama. Tozali kaka kozongisa matondi na lolenge oyo ete kobiangama moko ewutaki na Nzambe to ezala basakoli to pe bantoma, bango nyonso ezali nde ebiengami ya Nzambe. Yango epesami na tina ete bakoka kotatola mwango ya lobiko ya Nzambe. Bandeko na ngai basi pe mibali, nazali kolobela bino sasa ipi na komikitisa nyonso. Nini ekosala ete ngai nakoka koloba ete Polo azalaki ntoma? Ye Nzambe nde abengaki ye. Eloko nini nakozwa soki nakoki koloba ete Frère Branham ye abengamaki na Nkolo? Ezali na ntina nini ngai natatola oyo Nkolo asalaki, oyo nyonso ye alobaki yango liboku na basakoli na ye. Soki ngai moko nazwaki kobianga moko te kowuta na Nzambe ete nakoka kosala yango, bozali komona ete kobiangama kowuta na Nzambe yango nde ezali eloko ya motuya mpo na kotatola mwango ya lobiko ewuti na Nzambe. Mpo nango nakoki kosolola na oyo etali kobiangama na ngai ya le 2 avril 1962. Wana ngai nazali koloba na kombo ya lingomba moko songolo te to pakala te, kasi na kombo na Nzambe. Ngai nazali kotatola liloba oyo ya motuya pe ya bule ewuti na Nzambe. Yango ezalaki lisakoli oyo basakolaki pe batatolaki, yango epesameli biso na nzela ya bantoma. Tokotanga lisusu na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 na verset 10. Peto ya liboso chapitre 1 verset 10. Basakoli oyo batatolaki na oyo etali ngolu oyo ebombamelaki bino, bango basalaki eloko ezala tina ya bulukiluki na yango. Tika ete Nkolo akoka kozwa lokumu tondi. Basakoli oyo batatolaki nini ekokoma na tango oyo ya ngolu, bango balukiluki na tina na yango. Bazalaki komituna ete makambo yango ekokokisama na tango nini? Oyo Nzambe alobi ekokokisama na ngonga nini? Kasi kotalelaka na komondimana na sika, tomoni lolenge nini lisakoli ya liboso epesamaki ete mosakoli moko ya koya, pe yango ekomanaki na mokanda ya Malachi chapitre 3 na verset 1. Tala ngai nazali kotinda mopalanganisi sango na ngai liboso na ngai. Yango ezalaki elaka ya yambo oyo ebongamaki ekokisama, pe nsima na yango misusu elanda.
basakoli wana balukaki ntango nini yango ekoki kokokisama oyo Nzambe alakisi biso na nzela ya emonise. Ekomaki mpe ntango moko nyonso yango ekokisami lolenge Nzambe akanisaki. Tokotanga lisusu na Petelo ya liboso chapitre 1 verset 12, verset 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Bango bazalaki komituna mpe koluka koyeba ntango nini mpe ndenge nini makambo yango ekosalama kolandanaka na molimo ya Kristo oyo ezalaki kobika kati na bango. Nde ezalaki kososolisa bango na ntango wana konyokwama ya Kristo na mpe nkembo oyo ekolandana na ye. Ya solo ezalaki molimo mosantu nde azalaki kati na basakoli mpe ezalaki kolakisa nini ekokomelela Kristo ye mobikisi na mpe mopakolami ya molimo. Bango bazalaki kolukaluka, balukaki bayeba ndimbola ya makombe wana, kasi Nkolo Nzambe asalaki bango ngolu na tina ete yango ekokisama lisusu mpe yango ekokisama kokokana na oyo Bible elobi. Na tina yango ebongi na biso tozongisaka matondi na oyo etali kondima ya kala mpe ya sika, na mpe ngolu oyo Nzambe apesi biso po tokoka kolandisa nyonso kobanda ya liboso tina suka lokola ezali na Biblia. Molimo moko wana oyo ezalaki kati na Kristo ezalaki na ntango wana kati na basakoli. Yango nde elakisaki bango nyonso oyo esengelaki ekokisama. Oyo nini Nkolo akokaki kobika lokola pasi mpe kokufa na tina na oyo tozalaki. Na yango bosenga kopesa biso lisiko nyonso kotalelaka oyo tolaki nango bosenga lisiko nyonso kotalelaka molimo elimo mpe nzoto na mpe bomoi na seko, mpo na ete moto moko te akoki kobika seko na seko soki ye azwi wana na bomoi na ye bomoi na seko te. Yango nde ekomami na mukanda ya 1 Jean chapitre 5 oyo nani ayambi Yesu Kristo azali na bomoi ya seko. Na tina na yango ebongi ete biso nyonso toyamba kaka sango malamu te, kasi Kristo na bomoi na biso moko ye azala Nkolo mpe mobikisi ya moko na moko, mpe ye na nzela na ye moko akoka kosolola na moko na moko na nzela ya liloba na ye. Tokoki kotanga na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Ezali nde na tina na yango tozali koloba na maloba oyo te mayele na bato ezali kolakisa, kasi na maloba na lolenge molimo ezali koteya biso, kosangisaka ndimbola ewuti na molimo na maloba oyo molimo ezali kotia kati na biso. Tika ete Nkolo akumisama mpe azwa matondi oyo ezali ndimbola ewuti na molimo na mateya oyo ya molimo. Liteya nyonso ebongi ezala na ndimbola na yango ewuti kati na liloba na Nzambe. Sete ebetami na lolenge ete biso tozali kotatola oyo Nzambe asalaki mpe atatolaki wuta kala na nzela ya basakoli. Sasa yipi tozali kosangisa kondimana na sika mpe kondimana na kala oyo nde molimo esakolaki.
Pe yango nde molimo eyaki kofungola biso mayele na ntango yango ekokisamaki. Liteya oyo ezali kowuta kati na Biblia kotala toli ya lobiko ya Nzambe na biso, na yango tika ete kombo na Nzambe ekumisama. Tokotanga lisusu na Esaïe chapitre 9 na verset 5. Esaïe 9:5. Pamba te mwana moko akobotama mpo na bisoso, mwana mobali ya solo na mapeka na ye tozwi kokumisa bokonzi, pe kombo na ye kozala solo Nzambe ya makasi, tata ya seko, mokonzi ya boboto. Tozongisa matondi na Nkolo. Lisakoli na oyo etali mbotama ya mobikisi, pe na nsima na yango elobami mbala moko oyo nyonso ekozala emoniseli na tina na ye pe kati na ye. Oyo nyonso ekomonisa. Ngolu epesameli biso mpona koyeba ete wuta kobotama na ye, biso toyeba nani azali mobikisi na biso, kobanda kaka ya mbotama na ye. Ye azali mosusu te kaka nde Nzambe mobikisi, oyo amonani kati na nzoto, liloba oyo elati nzoto, pe ye avandaki elongo na biso, pe tomonaki nkembo na ye, nkembo ya mwana oyo abotami kowuta na tata. Ezali awa nde biso pe lokola tobandi kokoma bana mibali pe bana basi na Nzambe, oyo babotami ya yambo, pe kobanda kozwa na lolenge wana mokitano na mwana na Nzambe, biso pe tokomi bana basi pe bana mibali na Nzambe, oyo ezali ngolu pe lokumu epesameli biso. Tokotanga lisusu na Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9 na verset 6. Bokonzi na ye ekopanzana mosika, akoyela bato kimia ya seko, akofanda na kiti ya bokonzi ya David, akotelimisa yango libela na bosembo pe na ndenge Nzambe alingi. Banda lelo ti mikolo nyonso akosala na bolingo na ye monene. Nkolo na biso akumisama. Bino nyonso bomoni yango, wana kobotama na ye ezalaki nano elaka, bokonzi na ye pe lokola ezalaki elaka. Ye akokunza lokola nkumu to pe mokonzi na bakonzi, nde bokonzi na ye ekozala likolo na nyonso. Ye akokunza lokola nkumu to pe mokonzi na bakonzi mpona seko na seko. Wana kaka ye abotamaki, bosuki ya nyonso yango etatolamaki. Ye mosikoli akokunza lokola nkumu to pe mokonzi na bakonzi. Tika ete Nkolo azwa matondi pe akumisama. Ata maloba oyo ekoki koteya kobanda sikoyo, mikolo ezali koya pe ekomi pene. Liboso na nyonso biso tokonetolama, nsima na yango misala ya batatolami mibale na ebandeli ya 3 ans demi to mbula misato na ndambo, nsima komitungisama ya monene na kiteni oyo ya mibale ya mbula misato na ndambo. Na nsima na yango Nzambe akosukisa na libota ya Israeli lokola yango ekomami na
buku na basakoli Zakari na bachapitre 2:3. Toyeba ete nyonso ekoleka lokola nkolo apesaki yango likolo na lokokoka na liloba na ye. Tokotanga lisusu na mukanda ya Luc chapitre 1 verset 31 tina 33. Luc 1 verset 31 tina verset 33. Okozwa zemi, okobota mwana mobali, okopesa ye nkombo ya Yesu. Akozala moto monene. Akobika na ndaku na Jacob libela nibela pe bokonzi na ye kozala na suka te. Tika ete Nkolo azwa matondi pe lokumu oyo pe lisusu wana kobotama na ye etatolamaki, bokonzi na ye pe etatolamaki. Elobi ete bokonzi na ye kozala na suka te. Oyo ezali ngolu monene koyeba oyo nini elekaki kotalelaka wuta bambula 2000 ans to kutu mibale. Nzambe abengi wuta mabota nyonso na minoko nyonso ba oyo ya ye babima pona kosala eklesia ya kondima na ya sika. Kotalelaka mibu nyonso wana litatoli ya sango malamu kuuta na Nzambe oyo ya lobiko yango etindamaki na ba oyo kaka babiangami na tina kondima yango pe batosa yango. Bango nyonso bayoki me kasi kaka ba oyo kaka Nzambe asali ngolu bango bakoyoka batindami oyo bango balongwe na bomutu pe bakomi bana na Nzambe. Na tina na yango biso tozali kopesa Nkolo matondi na lolenge oyo apesi biso ngolu tokoka kosala koyeba ebandeli pe suka nini Nzambe azali kosala. Tokotanga lisusu na mukanda ya Zakari chapitre 9 na verset 9. Zakari 9 verset 9. Yo Yerusaleme, sepela mingi, vili ya Sion, ganga na esengo. Tala mokonzi na yo azali koya epai na yo. Ye azali na bosembo pe ye azali mobikisi. Ye amitombolaka te, amati na punda ya solo, afandi likolo ya mwana na punda. Liloba oyo pe eyebani na biso nyonso. Likoma yango ekokisamaki. Nkolo na biso ye akokisaki oyo nyonso ekomamaki na tina na ye. Ye afandi likolo ya mwana na punda pe yango ekokisami. Tala mokonzi na yo Israel, ye azali koya epai na yo. Kasi kati na makambo nyonso wana libombani moko ezali. Nzoka nde liboso na nyonso Nkolo na biso ye aponaki Israel. Na tina na yango bilaka na Nzambe yango epesamaki na lolenge moko ya kokabola. Tala mokonzi na yo azali koya epai na yo. Kasi Nkolo na biso ye akokunza lokola mokonzi na mokili mobimba. Ye akozala mokonzi ya mabota nyonso pe bikolo nyonso. Kubandaka wapi na mboka na Yerusaleme. Pe likomi yango ekokisami lolonga lokola yango ekomamaki. Nzambe ye abandaki na libota ya Israel pe akosukisa na libota na Israel. Kotalelaka bileko oyo nyonso mibale ezali na tango oyo lingomba ya eklesia ya ntango na sika ezali kobika nde nzela ya wapi biso
pe tozali na lisanga. Tika ete totanga lisusu na mokanda ya Matthieu 21 verset 4 à 5. Matthieu 21 verset 4 à 5. Makombo wana esalamaki mpona kokokisa maloba oyo mosakoli alobaki, basakoli balobaki: bolobela bana na Siona, tala mokonzi na yo ayei epai na yo, azali na boboto, amati na punda, afandi likolo ya mwana na punda. Biso tobetaki sete na likambo oyo. Yango elobamaki liboso na ntina ya Israeli: tala mokonzi na yo aye epai na yo, kasi nde nkolo ye akozala nkumu to mokonzi ya mokili mobimba. Yango ezalaki posa na ngai kuuta na motema nakoka kobeta sete na suka ya nyonso oyo ezali lipengwa nyonso ya mokili, yango ekosuka mpona libela. Nde nkolo na biso ye akozala mokonzi ya ekelamu nyonso, pe biso tokodondwa na ye pe tokokunza elongo moko na ye, mpona ezali lolenge wana ye abengaki biso tokoka kobika. Tokoka kotanga lisusu na Luka 23. Tokoka kotanga lisusu Luka 23 na verset 3. Pilato atuni ye: yo ozali mokonzi ya Bayuda? Yesu azongiseli ye: ya solo nazali mokonzi. Liloba oyo lokola yango ezali kaka kotalela bana na Israeli. Yo ozali mokonzi ya Bayuda? Ya alobi ete ya solo ngai nazali mokonzi na bango. Na tango wana ezalaki kaka mpona bana Israeli, kasi lelo oyo ezali mpona eklesia pe mpona mabota nyonso ya mokili. Pe lelo oyo soki motuna wana etunami lisusu na Yesu: yo ozali mokonzi oyo akodondwa na mokili oyo mobimba? Ye akozongisa boye: ya solo ngai nazali mokonzi na bakonzi. Pe makomi misusu na Biblia ekotatola yango. Tokotanga na Apocalypse chapitre 10 verset 5 à 7. Apocalypse 10, 5 à 7. Bongo angelo oyo namoni atelemi na ibale pe na mokili, atomboli liboko ya mobali na likolo, akati seleka na kombo ya Nzambe oyo azali seko na seko. Nzambe oyo asala likolo pe biloko nyonso ezali kuna, pe ebale na biloko na yango ezali kuna, pe ebale na biloko na yango ezali kuna. Alobi boye ete tango ezali lisusu te. Na verset 7. Kasi mokolo angelu ya sambo akobeta kelelo, libombami oyo ya Nzambe yango nde ekokoma na suka, na lolenge ye atatolaki yango na basakoli na ye lokola sango malamu oyo ya esengo. Tika ete kombo na nkolo na biso ezwa matondi. Eteni ya liloba ya Biblia oyo ezali na mutuya mingi na oyo etali kokunza ya nkolo na biso. Oyo azali kotanga chapitre 10 ya Apocalypse wuta ebandeli, ezali kolakisa biso lolenge nkolo aye lokola mwanze oyo ya boyokani,
nde makambo yango oyo ezali koleka wana lingomba esili konetolama. Yango ezali koleka nsima ya mibu sambo. Yango ezali koleka liboso ete nkolo akoka na kokota na bokonzi na ye ya nkoto moko mila. Ebongi na biso tokoka kosala bokeseni ya solo awa na tina ete koyeba ete ndeko Branham ye azalaki le 7e ange ya lingomba, kasi mwanze ya sambo oyo awuti kobeta kelelo te. Yango awa ezali tina ya 7e ange te to mwambo ya sambo ya lingomba te, kasi nde mwanze ya sambo oyo abeti kelelo wana ezalaki liboso nyonso. Bamwanzi sambo bango nde babetaki kelelo pe oyo elekaki lokola kosambisama wana bino babetaki kelelo, bino boyi komona yango na bachapitre mibale ya ebandeli pe ya mibale. Nsima na yango bofungwami ya bilembo esalamaki. Yango ezalaki na tina mpona ete kuna na likolo makelele ezalaki lisusu, kimia ezalaki. Kotatolaka ya nkolo na biso ete ya kokunza lokola mokonzi na mokili mobimba ezalaki oyo ezalaki na nguya makasi ya litatoli oyo ekokaki komonisa. Yango wana ezali kosolo na tina ya apokalypse. Kasi wana mwanze ya sambo ye akoyula kelelo wana nde ete libomba oyo ya Nzambe afungolaki na basakoli na ye, yango ekokoma na suka. Toyebi biso nyonso ete biso tosololi na oyo etali tina na bokonzi kotalelaka elaka oyo epesami na Ezayi 9, ye akozala mokonzi pe akokunza lokola mokonzi. Pe batunaki ye motuna ete yo ozali mokonzi ya Bayuda, ye alobi ngai nazali mokonzi. Yango eza kaka bokonzi. Nsima ete bakelelo oyo motoba yango ezali na tina na yango lokola epesameliaki bango. Pe toyebi biso nyonso wana kelelo ya motoba yango ekoyula, moi ekomaki molili pe sanza ebungisaki kongengana yango. Minzoto ezalaki kokweya wuta na likolo. Yango ezalaki na tango wana konetolama yango esilaki kosalama. Wana ezalaki tango epesamelaki mpona makambo yango ekokisama. Nsima na manso lisakoli epesamaki. Tango mwanze oyo na sambo ye akoyula kelelo wana nde libombani na Nzambe yango ekokoma na suka. Balingani basi pe mibale. Nsima ya Apocalypse 10 tokomi na emoniseli chapitre 11 wana bazali kosolola na biso na misala ya batatoli mibale. Bazali kososola na biso na oyo etali kotongama ya mibale ya tempelo wana bakoluka koyeba mulai ya tempelo. Elobami lisusu nde 42 mois ekoleka kotalelaka engomba oyo ya Jerusalem. Wana nde na tangu ya ibandili ya mbula misato na ndamo wana tempelo etongami pe basakoli oyo mibale bakokisi etindami na bango pe le 144,000 bango batia midanga. Eloko moko ya mabe ekozala lisusu te na se oyo. Basakoli mibale oyo bango bazali na liloba kaka oyo bango bakoloba yango nde ekokokisama na tango wana. Na suka tango nyonso wana ekokokisama wana kotiama danga yango ekokokisama wana nde ba 144,000 bango bakozala esika moko. Na nsima na yango kotatola oyo ya mwanza na sambo ekoyulama
tozali kopesa nzambe matondi mpona ete na chapitre 10 litatoli ezali ntango mwanze ya sambo ye akoyulaki lelo lisakoli na nzambe ekokoma na suka ndenge yango ezalaki elaka na kondimana na kala wana yango ekokami ya solo yango ekokoma vraiment oyo esali tika tokoka kotanga yango na Apocalypse chapitre 11 na verset 15. Apocalypse 11 verset 15. Bongo angelo ya sambo abeti kelelo mongongo moko ya makasi eyokani na likolo elobi bokonzi ya mokili mobimba ekomi na nkolo na biso pe na mopakolami na ye akozala mokonzi mpona seko na seko pe tolobi aleluya. Lolenge oyo ebongi na biso tokoka koganga kouta na kati ya mitema na biso. D'abord lisakoli pe nsima na yango kokokisama ya lisakoli oyo esengi na biso tokoka kozongisa matondi na nkolo. Ndeko Branham lokola mwanze ya sambo ya lingomba ye azwaki etinda ya komema sango malamu ya nzambe liboso ya boyei ya mibale ya Yesu Kristo nkolo na biso. Ye akokisaki mokumba na ye oyo nzambe apesaki ye. Bandeko na ngai balingani ngai nazalaki oyo abiki makambo oyo wuta mbula zomi kotadelaka mosala oyo nzambe apesaki na ndeko na biso Branham. Ye azalaki mutu oyo nzambe atindaki. Ye azalaki vraiment mosakoli Eliya oyo ebongaki na biso aya pe azongisa makambo nyonso ndenge ezalaki na ibande. Ye nde nzambe asalelaki mpona kozongisa nyonso ndenge yango ezalaki na lingomba ya ebandeli. Ndeko Branham ye ebongaki azongisela biso nyonso na lingomba kolandelaka na Biblia. Nyonso ye abikaki ezalaki kolandana na Biblia. Toli nyonso ya lobiko ye apesaki yango kokokama na Biblia. Na yango tozali kozongisa matondi na nkolo. Ye azalaki mwanze ya sambo pe motindami ya suka kolandana na sango ya tango na suka. Lolenge moko basakoli nyonso bazwaki emonisali ya oyo nyonso esengamaki ekokisama. Lolenge moko pete ndeko Branham ye pe azalaki mosakoli oyo nzambe alakelaki biso. Tala ngai nazali kotindela bino mosakoli Eliya liboso ete mokolo oyo monene ya mpasi ekoma kowuta na nzambe. Balingani basi pe mibali, biso tozali kobika na ntango moko ya lisakoli. Biso totangi oyo ekomami na suka na ntango oyo ya lisakoli. Mpona biso lokola lingomba mwasi libala ya nkolo, biso pe lokola tokobika kosukisama na biso. Nzambe oyo akosaka te na nzela na ye akosala na nguya ya Molimo Santo na katikati na biso na moko liboso na moko na biso vraiment akopesa biso kobika oyo ya ewuti na nzambe. Pe lelo tokoki koloba ete nkolo na biso zali kondima oyo nyonso ezali sango malamu nyonso. Tika topesa biso lipamboli nyonso na nzela na ngolu na yo mpona biso tozali kondima lokola likomi elobi. Biso tozali kondima kolanda na oyo ezali kobongwana. Biso tobwakisi nyonso ya mabe pe tosengi bolimbisi liboso na yo.
biso tondimeli oyo ezali bolimbisi ya masumu na biso na nzela ya makila oyo esopanaki ya mwana na mpate. Biso tozali kondima mbotama ya sika na nzela ya molimo mpe ya liloba na Nzambe. Tozali kondima na kobika ya kotondisama ya molimo mosantu lokola yango ekokisamaki na mikolo ya Pentecote. Biso tozali pe kondima oyo ya kobeta danga na nzela ya molimo mosantu lokola yango etatolami na buku ya Ephésiens 1:13 pe Ephésiens 4:30. Tozali lisusu kondima koyebaka ete Nkolo azali kolobela biso sasa yipi lobi te tolobi te me sasa yipi lelo oyo azali kosolola na biso. Me lokola ye abandaki yango deja, wana bandeko ebele na mokili bazali kotatola yango. Nkolo abandaki kosala mosala na ye kati na baponami. Bango nyonso bazali kozonga na bomoko kati na kondima, pe nyonso bazongi na malakisi oyo ya solo na mateya oyo euti kati na Biblia. Ezali kaka lolenge wana Nkolo azali komema lingomba na ye na suka na nyonso. Tozali na elaka kouta na Nkolo na biso. Tala ngai nakei kobongisela bino esika mpe nakoya kozwa bino elongo na ngai. Sima ezali na makomi oyo ya motuya yango ezali kosolola na tina ya konetola. Ezali oyo na 1 Thessaloniciens 4 to na 1 Corinthiens 15. Matangi nyonso wana kouta na Biblia oyo ezali kosolola na tina ya bozongi na Yesu Kristo, na oyo etali lisekwa na ba oyo bakufi kati na Kristo, na oyo etali mbongwana ya banzoto na biso, na oyo etali konetolama. Biso tozali kondima na mitema na biso mobimba ete Nzambe atindaki ndeko Branham mpona ateya lingomba toli nyonso na Nzambe na kobosanaka eloko ata moko te. Biso pe tokoki kobosana ata libiki moko te ya lobiko. Ebongi na biso tobika lobiko nyonso oyo tu Nzambe apesi biso, pe yango ekoma eloko ya solo ete Nzambe atie kati na bomoi na biso. Lolenge wana yango ekomami ba oyo nyonso bamibongisaki bango bakotaki na ye na bosepeli ya libala ya mwana na mpate. Oyo ezali kobianga na biso na tina ete tobima, oyo ezali kotiama na biso na ngambu na ye, oyo ezali komilengela na biso mpona tokoka kozala na boyokani na makambo nyonso na Nzambe na pe liloba na Nzambe. Sasa yipi na bukuse tozalaka ba oyo bazali kozongisa matondi na Nzambe mpona bayebi bazwi ngolu tozwi na tina ya koyeba mwango ya nyonso ya lobiko euti na Nzambe. Lokola ndeko Branham akokaki koloba lolenge moko na Thomas Paul, ngai nalakisi bino toli nyonso ya lobiko ya Nzambe. Lolenge wana ngai pe nakoki koloba na bino wana litatoli nyonso ya toli na Nzambe yango eteyamaki lolenge yango epesamelaki biso katikati na Biblia. Pe biso tozali kozongisa matondi na Nzambe mpona ete tozali solo ba oyo bandimi lokola Biblia elobi. Kotalelaka bilaka nyonso epesameli biso kobanda na Biblia, oyo nyonso yango epesami wuta na kobotama na Nkolo, koyebaka ete Nkolo na biso akodondwa lokola mokonzi mpona seko na seko.
nsima na 2000 ans ya mbula nzambe akokokisa elaka wana pe biso tokokunza na ye elongo. Nsima ya mbula sambo kouta na biso kolia elambo, biso tokokita elongo na ye wana tokokabola bokonzi na ye. Tika ete kombo na ye kumisama. Totangama lisusu na Apocalypse 11 verset 16 à 17. Apocalypse 11 verset 16 à 17. Bampaka tukumi bale oyo bafandaki, tukumi bale na mine oyo bafandaki na bakiti ya bango ya bokonzi liboso ya nzambe bakwei bilongi na se pe bakumisi nzambe balobi: Nkolo nzambe ya nguya nyonso, yo ozalaki mpe ozali, tozongisi matondi po okamati bokonzi, osaleli nguya na yo monene. Alléluia. Alléluia. Na tango wana eloko moko ya nguya makasi ezali koleka. Bampaka tukumi bale na minei bakwei bilongi na se. Sasa yipi kosuka ya nyonso oyo etatolamaki kouta na nzambe yango ekomi na suka. Pe bakelubu minei bazali bayokani na tina ete bokonzi ekomi epesameni na bokonzi na biso. Alléluia. Alléluia. Bandeko basi pe mibali, ebongi na biso tokoka kozongisa matondi mpo na biso tokobika makambo oyo nyonso ntango yango ekokokisama. Biso pe lokola tokokwea bilongi na se liboso na ye Nkolo pe tokozongisela ye matondi mpo na nyonso ye asali mpo na biso, kolandanaka na kobengami oyo monene yango epesameli biso kouta na lola. Bandeko mibali pe basi, tozali bana na nzambe, tozali libota pe bakonzi banganga nzambe. Biso tozalaki oyo nzambe aponaki tobika makambo oyo nyonso kati na lingomba. Tokoka kokanisa ete na tango oyo mwanze akoyula kelelo wana nde bokonzi ya na nzambe ebandi. Bampaka tukumi bale na minei bakwei bilongi na se pe bakumisi nzambe. Tokoka kotanga lisusu pe tokotanga lisusu maloba wana mpo nete maloba bango bazali kosalela biso pe tokoloba makambo wana pe lolenge. Tozongisi yo matondi nzambe monene, amen, oyo azalaki mpe azali, na tina ete yo okamati bokonzi na yo pe obandi kokunza, pe yo bandi kokunza, yo obandi kokunza. Alleluya. Oyo nde tango moko monene toyebi ndeke konetolama ekozala deja tango moko monene, kasi tango oyo ekozala bosukisi ya nyonso wana bandeko mpe mibali, lola mpe mokili ekosangana. Nzambe ye moko akozwa makambo na ye nyonso na maboko. Tokoyoka lisusu kosolola na tina Satana te, mpo nete ye akobwakama na se oyo pe akozala kuna na se na moto yango nde ekomami. Tokotanga lisusu na Apocalypse chapitre 12 na verset 10. Apocalypse 12 verset 10. Bongo na yoki mongongo moko kouta na lola, mongongo makasi ezali koloba: sikoyo Nzambe na biso alongi alakisi nguya pe bokonzi na ye. Babengani mungunia
babengani mungunya ya bandeko na biso oyo azalaki kofunda bango butu na moi, kofunda bango na miso na Nzambe na biso oyo ezali solo. Mofundi ye bakobengana ye kaka na se oyo te, kasi bakozinga ye maboko pe bakobwaki kuna na se ya mabele epai nini ya kovanda kuna mila to mibu mila. Tolobela yango lisusu bandeko basi pe mibali, Nzambe Nkolo apesi biso ngolu tokoka kotosa litinda ya ndeko Branham pe tokoka kososola oyo nini ye azali kosala sikoyo. Nazali kosenga na bandeko nyonso bakoka koteya kaka oyo ekomami kowuta na Biblia, lolenge wana yango ekomami na Biblia, ete Nkolo na lolenge wana akosukisa mosala na ye na ntango na biso kolandanaka na lingomba ya mwasi libala lokola yango tolobaki yango kuna na mutu ya likambo. Ezali na nzela ya litinda kowuta na Nzambe nde sango malamu oyo ya lobiko ezangi suka te, yango eteyami lokola lobiko na Nzambe oyo ya kobikisa. Okoka na Matthieu 24 na verset 14 yango ekokisami. Sango malamu oyo ya lobiko ekoteyama na mokili mobimba na tina ya litatoli. Lelo oyo likomi yango ekokisami na miso na biso. Babota nyonso, minoko nyonso bayoki mbala ya liboso wana kotalelaka sango ewuti na Nzambe. Likomi yango ekokisami, tozali kobika yango pe topesi Nkolo matondi na tina ete likomi ekokisami kati na bomoi na biso. Pe biso tokoki kosangana na yango, tokosangana na oyo nyonso Nzambe azali kosala na ntango na biso. Tokobokoka kopambola tika ete ata makambo ezali makasi ndenge nini to oyo ekoki kokoma na bomoi na biso, yo tingama kaka, ekowumela lisusu te, etikali muke pe oyo akoya aya. Totanga biso nyonso na Hebelo chapitre 10 na verset 35 tina suka. Tika ete Nzambe Nkolo apambola mabota nyonso pe bikolo nyonso pe na monoko nyonso. Tika ete Nzambe Nkolo apambola bandeko nyonso oyo bazali kosala mosala na Nzambe na lolenge moko spécial. Tika ete Nkolo apambola baye nyonso bazali kolimbola mateya na minoko na bango na lolenge oyo eleki. Tika ete Nkolo apambola baye nyonso bazali kosangana na oyo Nkolo azali kosala sasa yipi. Oyo ezali sango ya suka, mosala ya suka ya Nzambe awa na se na nzela ya Molimo Mosantu na pe liloba na Nzambe kati na baye oyo ye asombi bango na makila ya mwana mpate. Tika ete na Nkolo na biso lokumu pe masanzoli ekoka kozongela libela na libela. Alleluya. Biso nyonso tokoka komikitisa liboso na Nkolo pe topesa ye matondi mpona emoniseli ya liloba na tina ete tokoki kosangana na oyo ye azali kosala sasa yipi. Yango nde babengi ngolu, yango nde ezali komibongisa. Tika ete Nkolo na biso akumisama pe azwa matondi na tina ya liloba na ye pe bapromese na ye nyonso. Bino bokoka kopambolama na lipamboli ya Nzambe oyo na nguya nyonso na kombo ya bule ya Yesu. Amen, amen.